toyebi ke baoyo bakoaccompagner chef de l'état na mandat oyo ya 2024 eza ya bahonorable oyo bakozwa ya provincial tosengi bino bosoutenir vraiment chef de l'état to tolingi na provincial makambo esalama ya bien oyo esalama ya buzoba oyo te na congo ya fati tolingi bantivaleur te biso atake bana mboka atake bakombata tosufri mpona mboka oyo tona mposa ya changement na mboka oyo tolingi oyo nyonso aye apostule abima député ayenda vision mokonzi ya mboka soki bakompagnie chef de l'état akozala mpe na makasi ya kosunga mboka na biso oyo badepute role na bango ezali ya kolobela peuple na bango ya kolobela mboka na bango bokende koyiba te s'il vous plaît po soki oyo ayibi akokangama oyo biso oyo tokota prison na makambo ya UDPS toyiba te bakanga biso bajeune tosubira oyo mpe komela biso soki badepute boyiba te s'il vous plaît boza na vision chef de l'état bo sino mboka oyo mboka ezokomi mingi peuple congolais aza mingi aza mingi comment dire peut-être peuple moko azali abandonné ntango faci ayo tokomi na mwa souffle moko boye totobi ke vision mokonzi ya mboka kaka mboka na ye échange lokola alakaki biso RDC tokoma Allemagne d'Afrique alingi bato ya malamu baakompagne ye bapesa ye mayele batya ye maboko mpo mboka oyo ekende liboso toyapeka changement ya mboka tosouffre mingi peuple congolais asouffra lokola souffrance ya bana Israël toyebika souffrance ya bana Israël un jour esilaka lokola souffrance ya peuple congolais nzambe alobi na bana Israël j'ai entendu les oppresseurs des enfants d'Israël maintenant je suis descendu pour agir oyo eza ngonga mpo Faci Beton asala mpo na peuple na ye toyebika Faci aza déterminé na mandat oyo fo abile. Bonjour ou bonsoir, on peut dépendre de Hermini. Bienvenue dans le Libakou qui tourne au Rwanda Bisso. On a quatre chaînes de bien na Tindika Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne qui vous donne les informations réelles. Mesdames et messieurs, je suis Dorcas Batolo, la touche de la face congolaise à la présentation de cette émission avec une réalisation de Rabi Lema dans la caméra à Zopesa. Image qui te dit moto asima fina Jésus hein babi moto asima fina Jésus ba des fils pour les réalisateurs d'excellence que je tiens à dire un grand merci pour pas dire un grand merci à celui qu'on appelle le boss Rita qui sont des boss Papi Kelly pourquoi pas celui qu'on appelle Papi Atumba le grand Gillois pourquoi pas dire à Lucas Signaté Jésus depuis London Tanti Zozo Massabatuya Papa Edo Tanti Zozo Massabatuya Papa Edo depuis Magistère je tiens à vous dire un grand merci. Mesdames et messieurs, c'est Colomba Bongo, président Chico de l'UDPS, à qui je dis bonjour, président. Bonjour, maman. Bonne santé. Santé, maman, pour la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup parce que santé, Zakito, Kotomoni, vraiment, nous café, qui n'est malade. Mon président, nous, tout font la jeune, bisous, au football. Le match, c'est entre RDC et Zambie. Là, on passe à Zaka. Arbitre agent rwandais. Alors, est-ce que vous avez place merci bien, makasi maman. Arbitre agent rwandais, mais agent rwandais, ma belle de RDC, a déterminé le match à l'élo. Match à l'élo, tu peux perdre un côté. Moi, le match à l'élo, arbitre à la Rwandais, tu veux que Zambie a combattu RDC. RDC, tu as les pays, il y a football. Surtout quand vraiment la mboka la kati ya Congo partout dans le monde peuple congolais a mobilisé pour soutenir équipe na bango Léopard. Tobi que lelo makambo bien zali ata la Rwanda te biso te ko perdre des matchs te. Ezo ban sabino te. Tout ça fait pour ba jeune biso ba za na moral bosusu. Tobi que alibita za Rwanda ba ko beta bale excellent parce que RDC a beta bale RDC a ko gagner match wana. Ko la biso vraiment ezani to ko la match wana te. On va sûr que l'arbitrage rwandais à cause de Congolais, on va vous dire parce que on est sûr que pour réussir dans ce match, on va gagner. Sûr et certain pour l'arbitre Azara et mon côté. J'ai des touches basales. On a vidéo peut basaler. Ce qui a sali. Mais le principal. Vidéo à interpeller. À travers l'arbitre rwandais, le RDC te repère de match Warati. Na mandat ya 2024 ya ba honorable bokozwa ya provincial to sengi bino bo soutenir vraiment chef de l'état to kolingi na provincial makambo esala ma ya bien o
yo sala ma ya buzoba ote na Congo ya fati te lingi d'antivaleur te biso atake bana mboka atake ba combattant to souffrir pour na mboka oyo on a posé un changement na mboka oyo te lingi oyo nyonso ye a postulé abi ma député a na vision mo konza mboka soki ba compagnie chef de l'état a osapena makasi ya kosunga mboka na biso oyo ba député ko na bango zali ya kolobela peuple na bango ya kolobela mboka na bango donc ne ko yiba te s'il vous plaît pour ceux qui oya yibi akokangama pour biso to kota prison na makambo de pesto yiba te bakanga biso ba jeune to subira au pe comme la biso pour ceux qui ba député bo yiba te s'il vous plaît dans la vision chef de l'état donc sinon mboka nyoko mingi peuple congolais azami ni neutral azami ni hein comment dire peuple comment ça peuple moko ça peut abandonné tant faut tirer trouver na moi souffle moko boye donc to que vision mo konza mboka na échanger le quoi la biso RDC comme Allemagne d'Afrique alingi batamalangu ba accompagner ba pesa yema yele ba tsaye maboko pour mboka oyo ekende liboso to apota changement mboka to souffrir mingi peuple congolais souffra donc la souffrance ya bana Israël que souffrance ya bana Israël un jour aussi là donc la souffrance ya peuple congolais nzambe le bina bana Israël. J'ai entendu les oppresseurs des enfants d'Israël. Maintenant, je suis descendu pour agir. Aux Angonga, pour Fati Béton, à ça la pour le peuple naïe. Et que Fati a déterminé dans le mandat où il faut habiller le peuple ou jamais. Ok, le peuple d'abord ou jamais. Le peuple d'abord ou jamais. Fati Béton a déterminé. Jacques Mayombo, Fabrice, Boni, James, bango tout baza déterminé pour le changement ya mboka na biso. Alors pour le deuxième mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi population a de la nini. Tu dis que population de Azawana azala na posa ya dollar ekita. Au chef de l'État moko yebi. Merci beaucoup pour la point. Alors par rapport à vie sociale. Vie sociale, peuple congolais que 2024 donc c'est que la Fatia lobby 2024 ça année action nous c'est ça englobé na carte sociale nous c'est ça na carte wana ezali année moko ya biso to c'est que la pour 2024 pour le chef de l'État. Merci beaucoup pour 2024 le chef de l'État a promettre makambo ya malamu balobi ni dollar ekita. Alors dollar on peut balobi ni ekokita nango avec les talents ezali ni makambo ya économiste donc ba aider biso pour na dollar mata. Alors pour na bonne marche ya mboka na biso eloko nini oyo population congolaise akoki kosala mpona kosoutenir malamu chef de l'État na vision na ye mpona kochanger mpe mentalité ya mboka na biso esenge ya population asala nini. Bible elobi na biso la vraie c'est ça parce que je suis chrétien Fati Béton aza chrétien Jacques Mayombo aza chrétien Fabrice aza chrétien, Denis aza chrétien, bato atengi naza bantouré à chef de l'État. Ceux qui sont pas chrétiens na ferme. C'est ça, biso to ba chrétien pour za chrétien ndongo za wana. Oui, na chrétien. Sindi katini ke za ba chrétien. Biso ba chrétien na ba chrétien. OK. Mais moni peuple na biso vraiment ba voter ki fati na détermination. To ba pesa ke mandat bi ke mo congé azana souci ko bengisa mboka. Parce qu'avec le temps makambo oh non te zela te mona te mais ya sala ngombango. Parce que on a pris exemple il y a maman yembo tala maman yembo ndenge koma ezalaki hôpital moi ba pourquoi comme ta maman yembo comme maman yembo non et comme le kola poto to nous soin kuna moko chef de l'État ezalaki wana biso to zalaki wana donc maman yembo comme bijou moko di jamais vu ezalaki hôpital moko abandonné hôpital moko délaissé mais hôpital na biso ya mboka ba konza kala basala ba bango privé le chef de l'État yé chef de l'État zame hôpital wa te hôpital baso bongo ya basoda na kati ya chali basoda ne bazala à l'aise bongo so hôpital belé na 145 territoires l'hôpital ko sala ma ebele tala mama yo so koti kuna non ngabo na côté na kati batie ba ambulance en tout cas pour la 5 ans to va poser tout le monde na makam tout le monde changer les actes on va vraiment dénoncer parce que c'est notre travail de faire les dénoncements à chaque temps tout le monde makam marché et tu veux continuer ezali bongo to bike peuple congolais azali déterminé donc le chef de l'État 2024 wa kosala action mingi na kosala kutu ya koleka par rapport à oyo koleka loka liboso avec peuple congolais na poste social social les à l'aise ali bien afrika ndako bien ana poste dollar ekita souci ya peuple congolais souci majeur ya peuple congolais ngo wana dollar ekita peuple congolais vivre bien insécurité à qui revient la responsabilité
sécurité tobi ke banguna baza ebele balingi mboka na biso te tosongi na bamilitaire na biso boza na susi mokonzi ya mboka asa nango wana botelema mpona kobundela mboka na biso wana mboka mibale te mboka misato te nga oyo nakimaka mboka oyo pendant 4 ans kokimaka nyama okanga biso atya biso mal à l'aise te kuna te balokanga bakombata pour rien tosala eloko te okanga bakombata na nzela yakima mboka pendant 4 ans ngai oyo nazongi nazoka oyo ezali mboka na ngai toza na mboka mosusu te toza na mboka mibale toza na mboka moko Congo oyo nzambe apesa biso yango ni peuple congolais général Sylvain Kasongo bon travail merci pour le chapeau na yo merci beaucoup pour na msala kitoko azali kosala kuna tolandaki wana na kati ya chikapa tomoni make msala yosala na elangi ya sakana te eta na ye bamaniaka eza te oui monsieur continue général Kasongo napesi yo mbote opeti ya oyebi mwana no ya limete ya mercure kitoko mosala kitoko ozosalama vraiment napesi yo mbote masa na nga na Londres noti mbote général Kasongo ya détermine mpo kosauve mboka oyo mboka oyo eza na banguna ebele bayinga baparalyse mboka oyo mbe avec Dieu nous vaincrons botelema général Blaise bino tu botelema moi pasteur eseti oyo pasteur bunda mpo na mboka oyo bunda mpo na mboka oyo na aide ya nzambe tokolonga toza wana kobondela mpo na bino sans appui ya nzambe tobike tokolonga te nzambe nde akotelema mpo na biso abundela biso mpo tozala même esprit même moral pasteur na kati ya plata tinika ezala te sola pasteur bagénéral bakisa tu veux bango sola pasteur soki na cour constitutionnel presque fati alingi kotrava mingi na bana nzambe na bachrétien oyo babangi bao bazobanga nzambe po mission na ye nzambe apesi ye fati na mandat te fati na mission ya kokende na bana boni Josué na bible azalaka na mission ya kokende na bana ya Israël na kati ya kana eza mpe mission fati aza nango po biso tomela miel congolais amela miel congolais asouffrir beaucoup congolais 18 ans oleki oyo tosouffrir makasi soki te eloko moko loko bete lisolo depuis 2010 na sisa na ista je n'ai plus travaillé pourquoi si nana natika kosala te mpo na nini ezalaki fona na identité moko boya quelconque ya bato ya este moi je m'appelle Chiko Mbuyima Yombo tomonaki kombo wana ya mbui nasala aviation civile na ista papa atia Tshisekedi afotelanga Minerva na J3 na ista Jacquemaine Chabani aza témoin asisi classe na ngai mosala ezalaki pasi tokili mboka oyo tosoki mosala eza te faut changer identité faut zala mutu ya tolingi mboka ya mutu ya te ndenge chef de l'état alobaki na s'intéresse tolingi te mwana ya mutu ya bongo ekotonga mboka te je peux rater mosala mpona sali radiologie na histoire na aviation civile na nini na aéroport babeya biso kaka pour rien capacité ezali nasala teste na ngai na zwa mais po mboka bana kotambola bien te ozala moswahili fozala ndeko ya motu be mboka etambolaka bongo te be faci beto abi mwana ya motu ya azali te abi congolais nyonso fo bénéficier na mboka na ye toyaka na mboka biso nzambe apesi biso fotamela miel ya congo donc toyebi ke 2024 tokosala 2024 mandat ya 2023 osalaki te 2023 asali te mpo ezalaki motulu mais 2020 eza mandat na biso ezali faci beto aza na majorité ya sire oyo topesi ye faci beton bamisala na Congo koya peuple congolais akosala peuple congolais akosala te kosala non na bali te faci beton non na bali te ajepusani atake chômeur non nasali mosala te nakimi mboka oyo nabundi mpo na mboka oyo etia Tshisekedi de fois pemba malamu ye moto afutelanga Minerval na J3 na ista na aviation civile venkele le grade du corps faci ya tia Tshisekedi oyo akufa azala témoin fils Mutambala azala témoin yango moni peuple congolais tozala uni le 21 ya ebele tosala mokonzi ya mboka na biso ekochange banguna balinga te Congo ekochange Congo ekokende liboso avec faci beton tokomela miel ndenge bana Israël bamelaki miel biso tokomela miel wana ya Congo na biso. Merci beaucoup takasa oyo batoromela gene na moto nde bolobaka olobi toromela miel c'est une bonne chose alors tolobela mingi oyo etali partie est ya mboka na biso. Alors, pour nous bitumba kuna ya parti SPC, chef de l'État a promettre biso nini pour le deuxième mandat hausse. Est-ce que tu revivre câble koto toza malamu kuna est bitumba ezali la deuxième mandat hausse siko tozo yebate. Tu revivre ndenge ni pour solution ekobanda quand le 20 décembre à represter le 20 janvier à represter serment. Alors, pour la contestation pour la bande de biso ya Goma, de ya parti est pour à resala ngo quand
bonjour maman nayebi ke makama este wana ekosila eza guerre oyo bandi na faci te ezali guerre oyo baimpose biso koimpose mais mpo na effort ya mwana mboka alobi likambo ya mabele soki otali mitini ya chef de l'état na saint thérèse mokolo ya suka abaki likambo ya mabele azali déterminé mpo na congo na ye ayebi ke guerre oyo ebandi ewumeli te mobolayi baimpose biso babomaka bacongolais bayibaka congo oyo motu moko alobelaka congo azali mboka oyebi ke chef de l'état azali déterminé 2024 je crois que tie nzambe na biso liboso delo ekosila mpo bible elobi na biso elobi car les insulteurs que vous voyez vous ne verrez plus jamais car dada que nous voyons tokomona lisusu te dada mebimisebese ntango molai bacongolais basali eloko te bacongolais bapie rwanda te bacongolais bayibi rwanda te kongo ya makambo te nyonso mama na kina moko nakenda kenya na kenya kovanda te bazolandela yo mikanda boyeboyeboye na congo bayambaka indien chinois libanais rwandais baya na congo baza ebele baza très à l'aise congo ayambaka na ye motu congo aza mboka moko bini aza mboka moko asimbama na nzambe mbe dada me alingalinga te makili ya bacongolais asopisi makili ezoganga po ye aza congolais te eza mboka eza mboka bacongolais oyebi ke chef de l'état aza déterminé cette fois-ci ata azoprêter serment na ye le 20 samedi oyo ezali départ ya makambo nyonso fini na récréation oyebi ke guerre ya este wana ekosila dagame olinga olinga te 123 olinga olinga te communauté internationale bolinga te guerre oyo ekosila po tosalaki accord moko na bino te faci beto asalaki accord moko na bino te Etienne Tshisekedi ya mulumba asalaki accord moko na bino te lumumba asali accord moko na bino te oyoke mboka oyo guerre ekosila nzambe akobundela biso po totie nzambe na première position. Est-ce que oyo balingi baya na kati ya martyr kuna oyo bazobanga baza te basika te bakanga bikangakanga oyo boye na boye na boye oyo na boye est-ce que bakoki koya na bango na facilité mpe bazongo na facilité sécurité eza assuré ntango balobi cikata akakanga na ndimi te je ne crois pas eza fausse information badire bato baza bavictime bato baza koloba n'importe quoi je ne crois pas cikata jamais basoda toza bato tovandaka na bango surtout tikata wana mingi baza bacongolais baza baétranger te baza bacongolais topeli moko na moko tosololaka na bango étranger wana na tikata aza te vraiment ezali prophétie napesi nzambe merci napesi mbote na ngai na faci beton napesi mbote na Jacques Mayombo aliso ya faci beton na nsima ve na ngai Fabrice stone napesi mbote na vie na ngai James napesi mbote na vie na ngai Fabien napesi mbote na moto abatelaka mama na biso mo major napesi yo mbote miral napesi yo mbote bino nyonso napesi bino mbote bacombattant ide apesi bapeple congolais napesi bino mbote obalandaka na poto partout tobundelaka na mboka na biso. À celui qu'on appelle héritier Bidjet Mangono, merci. À celui qu'on appelle Arit Manzadi, mon meilleur ami. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Réfléchi Batolo, mon petit frère de lutte. C'est pourquoi pas dire à Kapa Kapa Balu Mouta, je passe Tinika, pour ma aide à la Kitoko, ordonnance Kitoko, coordination Kitoko, merci Kitoko, en tout cas, merci beaucoup. La Kapa, c'est pourquoi pas dire à grand Rabbi Lema, le petit de tous les temps, Rabbi Lema, le réalisateur de tous les temps, merci à vous. En tout cas, c'est un numéro de téléphone, on peut savoir votre numéro de téléphone, c'est 084 44 57 880. Voilà le numéro, c'est le numéro de Chiko Mbouima Yombo, Papa Tshisekedi. Alors, merci beaucoup. La Chiko Mbouima Yombo, Papa Tshisekedi, pour répondre à l'invitation à l'émission. Merci maman, na sepeli vraiment, na sepeli Rabi Nzamba Pambolo Musala Malamu, Bandi Boti Nati, 2024 eza ya biso. Alors, le quoi ko bangeza te. Yemba. Fati président, le quoi ko bangeza, mama lele bakomesana. 18 ans mboka basala le côté bakomesana. 18 ans mboka bateka mboka e babarwa. Fati vanda tebongisa Kongo ayele bamulumba vanda tebongisa Kongo ayele Kongo ekobonga Kongo ya chene ayele Kongo ekobonga Kongo ya Kasalu ayele Kongo ekobonga Kongo ya Mayombe ayele Kongo ekobonga Kongo ya Istone ayele. Merci beaucoup. Merci.